Salut à tous les fidèles, il y a Congo, il y a Lobby TV, c'est bel et bon moi, votre humble serviteur, Jerry Cometox, de cette télévision internet, animateur émission Nabino, Masolo, Yamikolo, en direct, nazo qui nous paie sa mote mbalamoko, na moi na mobile asimbi caméra réalisateur, Migra Malunzi, papa ya Enis Pemba, leki ya Grâce Malunzi, pe nono Malunzi. Lelo vraiment, l'émission Nabino tourne à la chaîne Nabino Congo, ya Lobby, émission na paie sa news, toza na sangwa mawa. Oyo, il y a artiste moneno ya marquant vraiment ba print. Il s'agit de Shungo Wemba Dio, Papa Wemba, décédé lelo dimanche à partir de 8h50 na Abidjan. Na festival moya monene akendaki lokola mosale benga moto nyonso mosale benga qui et puis azwaki malaise moko en plein spectacle. Et ça qui vraiment mawa. Bah tout bazalaki wana, j'espère que bazalaki vraiment trop triste. Vraiment ndenge mo na biso et lokola biso to mesana ko sepelisa bino photo pe sabino news oyo monde entier bazolela Papa Wemba Shungo Wemba Dio Yvonne Mpianga l'international vraiment benginga et puis frère nanga Didi Nzwanzu basali fierté bengisi bana na emi balé na Italie vraiment abina nga Jerry Cometox sangwane frappé biso tout le monde voir même na Canada na Londres partout dans le monde entier bazolela Charlotte Mavinga na Zurich na Tonino Muzino bazolela kaka donc tout ça en plein studio awa fait tout ça la bino kaka complicité na Migra Malunzi tout ça la bino image oyo ya news oyo pour tokozwe la bino ndenge nini makambo koleka et puis programme nyonso evani na ministère ya culture et art en entendant corps et ya awa on sa programme nyonso tout na molokai bazolela Papa Wemba partout bazolela Papa Wemba au micro na biso pe kutambola vraiment aza mutu munene esengi tolela yepe na ndenge balela ka mutu nyonso tout amakai ba prendre bansembo bile ayemba lelo ba biso ba Jerry Cometox ba indusa musu pe tozwa grâce à Papa Wemba pour masolo ya mikolo erotika la masolo ya mikolo ya bana miketi mais to ki les mamans na régie finale to travailler en collaboration na RTNC bomona ndeko na ye frère na ye Kofi Olomide moi message mo ya moke alobi par rapport ya mort ya Papa Wemba Shungo Wemba Dio tokemba bana moko na réalisation à complicité ya Migra Malunzi tolanda extrait on a tozonga juste après les Européens à comprendre que ils n'ont pas baptisé le Rupamba. Tant que Tony a pas PC, ba fourmi, ils n'ont pas être mokopé par mon arabiso, net biso tout mon arabe fourmi ba PC. Perte où papa et mes alliés. N'a habité la rue, on a droit valeur à musique congolaise spéciale. Taboulé à Zalagi Souzouté, Madilo Kenda, Pepe Kale, Franco, Lelo Papa Wemba. Mimi to kansa ki mutu kufaka poza mukolo. Mais Kalaminité Marie Misama Koufaki a gina 40 ans je crois. Vie Manu Dibangwaza na 82 ans, mais papa il m'a qu'à 60 et quelques à Koufi. Na Osenga na Nzambe. A passé place de choix. Et puis na aniwa Papa Wemba. Na ina lobana. Na ba père na ngai, ba collègue na ngai. Toi vous comprendre que la vie c'est rien. Lolendo, intolérance, Koswana, Kofingana, et Zelo Kupamba. Il faut tout y avoir vraiment Nzambe. Je dis vraiment Nzambe. Papa il m'appelle Magana Boboto. Nzambe yae baki wana mwana quel que soit Oyotoboye, ayamba ependa bien. En ce qui me concerne, Wanaza Yaya, Nabanza, Batubayebi, peut-être le plus grand duo ya vite Salamanangai, Wake Up, Bandatongo, téléphone Angizo Katanate, au nom de mes enfants, au nom du quartier latin, au nom de tous les artistes congolais, Napesi Mama Rosa, condoléances, Bananaye, Basebele, voilà, Andiko, quel que soit ma tata, ma bêtise na biso, ma kubunga na biso, je suis vraiment affecté du fond, au fond de moi-même. Et puis, au sein de la population, Papa Wemba c'est la dignité. Babuzo bon de te comment
ezala te soki nzambe asungi lobi nga nakoza na Abidjan ou plus tard mardi. Voilà, on est dans le bain. Merci beaucoup, Koffi Olomide. Merci pour ce message. Derrière la caméra, cher ami, merci. Merci beaucoup, Migra Maloundi, na image vraiment. J'espère que vous avez Koffi Olomide, malgré la rivalité, malgré Koffi, mais il faut ça les gars passer pour Azan de Kuna. Et puis, Koffi Olomide abandonne l'orchestre à Papa Wemba. Alors, bato nyonso bazolela Papa Wemba yango topesi bino news oyo lokola bato bazokomelange ebele awa tantine biso moko leki ya Didi Nzwanzu Lorette vraiment alobi Jerry Kometok sango wana epesi nga vraiment pasi chama na citoyen suédois bazolela toujours et puis bato ebele voir même na Londres Mireille Mayamba Sita Gaya azolela